somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, soyez libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne mon corps. Saratola TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, Saratola TV. Vous avez un contrat en Aïe. Merci à vous. Voilà, bienvenue sur notre émission Makambouya Kinshasa, présentée par Paul Mukendi. Moi, je suis Mukendi, ceux qui ont liboso, il y a la télévision, le téléphone, l'ordinateur, bonne année, meilleur vœu. Parce que moi, en janvier, toujours une bonne année, pour souhaiter la bande et ça va vraiment bien. Voilà, les gens qui ont marché, il y a Gambela, la commune, il y a Kassaroubou, il y a Sarabino, Makambouya Kinshasa, partout, Bomoni, Mbaleleki, Tozali na Zandu, Tozali na Victoire, maintenant les lots Tozali Bongo, na marché à Gambela, tout le monde reçoit la Imboka, tout le monde reçoit la bande de Bisso, Congolais, Mibali Pebasi, par rapport à la fête, fête les Guindengeni, fête les Guindengeni, bateau, Bategaka. Est-ce que Batega qui pensa, Ndenge pensa Zalaga, soit Batega qui bien que, pour recevoir la maman au Batega Basoso, maman au Batega épices, maman au Batega Pe, moi, Nyon Césali, Awanakatia, marché à Gambela, et Rosala vraiment bien. Je dis un grand merci, l'équipe technique et d'urgence dans le moment, derrière la caméra, Zali Bongo, ingénieur Arcia, merci d'avoir des livres aussi, merci pour l'assistante, il y a Ndegonangaï, il y a moi aussi, Niclette et Tangwa, Oyo, Tozala partout, merci pour Jonathan qui vous a dit, amis Bali, pourquoi pas la patron, na maman Sarato là, Oyo, et puis après, si vous avez chance, il y a Rosala, Deva, écran, merci, Montréal, c'est notre même langage, Gangaï, Toroko, Tassiko au marché, tout le monde a reçu la Imboga, le système est bon année, donc ça va vraiment bien. On a évité de banda wapi, to banda côté papa, to banda côté maman. Voilà quand on a essayé de to gozo mututu oyo azali bongo na kati ya marché, mais na za défendre ko ngai ya mobali azali bongo pe quoi faire. On a évité to me kana ko sola na ye tonton bonjour, bonne année. Bonjour, bonne année na yo pe. Merci. Bonne santé. Santé pepele. Kombo nani ba yo ba olanda yo ba yeba. Kombo Pomba coiffure. Pomba coiffure. Pomba coiffure. Ouais. Ozali mukati suki. Nazali coiffeur na plantaka. Au plantaka pe. Yeah. Voilà, c'est-à-dire bassi na mibali. Ouais. Voilà ndeko na ngai to ngito yeba par rapport ya ba fête les gars bilonde. Par rapport ya ba fête neti po na nga fête leki kitoko makasi donc na pesi président Fachi Mbote Belé fête leki kitoko to sali makasi. Donc en tout cas Longona na président Fachi a continué quand la vision na ye wana biso nyonso toza sima na ye. Oh. Mais ne bato misusu ba olelaki non bonne année o ezali bien te côté ezali pasi bato asuki basalicité pasi bazali vraiment te yo solo ba ki a continuer oyo bazali belé tondeni o bazole la bonga ezaka likunya o nyonso asala musala maboko asalaki o nyonso atekaki kolia ezalaki na fête ndako monte batikala kolala nzala les premiers. Voilà,
c'est que fête eleki kitoko ndeko na ngai toza na kati ya marché tokozangisa question marché te toomona bacondition bandeko na yo bazotekela moi liloba moko na bakonzi ya mboka oyo baolanda biso moko yali soki moyen ezali sayelanga mwa eserka ndenge ezalaka ndeko na ngai azopesela bon liloba na bakonzi ya mboka ezalaka yo mo omoni condition bakonzi ya mboka baotekela mais biso nyonso toyebi ke mboka ezalaki na libulu oyo aye kozwa yango abunda abimisa mboka eza na libulu oyo tosenga na président toyebi ke aza na bavision bien mpo na mboka acontinue na bavision na ye asalela biso makambo oyo esengi ya kosala ekosala biso bien mais makambo eza nango bien voilà merci tonton merci napesi mpe président Fachi Mbote ebele place azali na part ya Pomba Coiffure. Voilà, merci. Voilà, bon, qui est un message il y a Pomba Coiffure, il y a mon comme tolobi par rapport à la fête et pendant on fête l'équipe bien, c'est-à-dire à Katisuki, à Sali, ba modèle, il y a pas si Nyos il y a Salaka, à Salaki. Voilà, tout ça va maman au bébé teka et au Salaka vraiment qui toque. Tous les cas. Voilà, maman bonjour. Bonjour. Comment on a dit? Comment la maman Germaine? Maman Nani? Germaine Imana. Maman Germaine. Maman Germaine, bonne année. Bonne année. Maman Germaine, toko yeba. Mbongo na yo ozoteka oyo banango kan na bandi yango lelo 20 ans. Pardon? Esali 20 ans lelo. Esali 20 ans. 20 ans na mbongo ya ndunda ngai épinard ne to mona mama yebisa biso tango sala ka musala oyo ba avantage na ngozala ndenge afta bana classe teki kolia ezaka wana kolata ezaka wana makama bana ezaka wana vraiment ba difficulté nini okutana nango na musala oyo ba difficulté nini okutana nango mwa mkakatano nini okutana le musu toteki pe bien le musu pe tuli net lokala na bona ne toteki bien te ba kufelika ba soso tulaki makasi mais lelo nde salima vraiment c'est bon la leo batandunda basondolaki bino bakufelaka soso vraiment soso elekaki cher balabaki te soso ekita talo ekiti pe talo te soso soki 6000 ya soso ya moke soki ya monene 8000 francs biso bamusu tokokaki kolia yango te na biso tokokena bisika ndunda na biso nete beseni vraiment maman soki eza na lilobo koloba mpona bakonzi ya mboka par rapport nete omoni yo mais ke ndenge ozoteka na bacondition oyo ya oza na mesa te mais oza na nzela eza ya bariske te mama eza na bariske mais awa place bato baleki ebele bana basisaki classe baokende mpe epai te bana basisaki classe ezalaka liboso se mwana asisi classe azwi mosala atangisa baleki mais mikolo se mwana asisi classe azongeli yo na ndako ata akomi tata mobimba azalaka na ndako soki mpe amoni timo eze te akoti weze mpe abana mpe obeta mpe motu po avivre mingi bana basisi classe baoteka mpe bamosusu bateka baloso bamosusu bateka madesu bamosusu bazotambusa bachane ebele tomona na basharie na baloso bato osisa classe mpo nini kote okende eza te vraiment merci maman soki eza na message okosenga na bakonzi ya mboka bakoloba bakosalela dili mpona bino toloba mpe ebele topesa bamessage tozwaka ta résultat te conseil na bamama misusu oyo bavanda na ndako basalaka mosala te ye mpo na ye koteka eza bien te eliloba nini okoloba na bango naye te mobongo mpe eza pase mosusu ameseni ne koteka te mosusu ameseni ne kaka kosenga zelanga kabelanga meme biso bamosusu tomesena te yango tobimi na biso we voilà merci maman Germaine vraiment merci vraiment c'est gentil bonjour maman bonjour maman okose présenter na bayeba kolanda yo kombo nani yo kombo na mama Pélagie maman Pélagie maman Pélagie tokutana eno na wenzi ya Gambela ozoteka mbisi ya mai mama yebisa biso mombongo mbisi bandango aneni mombongo mbisi na banda 88 depuis 88 vraiment ti lelo nabotika bana na mombongo oyo nakolisi bango na mombongo oyo okolisi bana na mombongo mama yebisa biso na mombongo oyo bavantage nango eza nini ndenge bandango ezalaka bien sera mobutu sikoyo ebeba nango mpenza ebeba ndenge nini koteka ezalaka so ya malonga te oyo na biloko ya kitoko bozoteka bozotanga mbongo ozokoka te ezozinda sera mobutu nde ezalaka bien mpo tosomba bamapangu na mombongo oyo tosomaka monene sera oyo tozokoka kosala te eloko te pasi na pasi oyo na biloko koteka boye biloko na mesa basombi baza te ozoteka wana faux prix kasi yo osombeli bongo te ozobomaka mbongo donc commerce eza sous bien te ebebi nango mama par rapport ya badestin mbone bafete euti oleka boye fete ezalaki nde nini eske na fete oyo mpenza botekaki bya nde botekaka toteka nde totekaka te biloko kuta elalela biso ebele toteka nde totekaka te
toye na biloko kitoko basombi baza te kasi ezala badecembre nyonso toteka bien kasi oyo mpenza eloko te oyo eza eloko te mama soki eza na liloko koloba na bakonzi ya mboka oyo balanda parce que ozoteka biloko ya fleuve ozoteka biloko naturel eza richesse ya mboka na biso eza biloko moko ntango bato baotala boye baosepela mbisi ya mai mais ozolelaki ye ezotekama lisusu te ezotambola te message nini okwana se na bakonzi ya mboka bakonzi ya mboka bafutaka bato mbongo mpo bato basombela biso biloko bakompani mpe ya bato basala bana biso basisi baklase bazosala te bakomi bashayere nde bakompani eya mbongo mpe bafuta bato ya mbongo po biso mpe toteka bien po bino mpe boteka bien mama soki eza na bamama oyo bavandi na ndako balingi kosala eloko te balingi koteka te mais bazwaka ne fiske ata mwa 2000 mwa 10 000 mais akoka moyen ya kobimisa nango te po ateka conseil nakopesa napesa conseil ke mbongo wana bomba nda otabimisa ndamdamu abima kaka na wenza bundana kaka bo muke azwa mwa fufa bana mwa capital ne wana ebando bomba mama sekele neza nini mpona depuis 80 ti lelo ozaka toujours na mosala kasi mosala oyo yango nga na mesani nango nakokalanga mpe mombongo mosusu te nazinda te na mesani kaka na oyo yango wana po oyo epesanga mwa mabele ya bana epesanga mwa likamso ya bien atangisi bana kaka na mombongo oyo merci maman merci vraiment bonne journée merci tozoko bakanga maman bonjour Bonjour Yaya. Comment on dit maman? Maman Charlène. Maman Charlène, bonne année. Bonne année qui t'a connu au papa. Merci. Maman Charlène, tu as goûté au poisson. Et puis c'est biso au banana mon bon à poisson à Néli. Mon bon à poisson à Bandiango. Bon, moi mi colonna ou me peut vraiment taba nepe. Ou me lipe ataba nepe. Et puis c'est biso ba difficulté ni lokuta na nango na mbongo na yo. Ba difficulté to kuta nonga na biloko elo apasa omona lelo bosomi biloko na prix boye lobi bosomi biloko na prix musudo ki chaque jour biloko ezomata kaka na place kita biloko ezomata kaka toyeba te au juste tokende wapi tozotelema wapi tokosukela wapi opposition eyebana te biloko ezomataka et surtout ke biloko yango eza te na ba chambre froide minene biloko ezozala te bato mpe bazokotisa ngo baoluka bateka ngo mpe na ndenge na bango mpo babénéficie mpe na ndenge biso tobengaka ebitiamo na bango sari yango wana difficulté na bino ezaki biloko eza susu ezomonana vraiment te biloko ezomonana te mpe biloko mpe eza ya komata makasi mama na avantage ya mbisi ndenge otekaka yango boye baavantage nango ezali avantage nango ezala ntango biloko emonana oteki mpo se retrouver ntango biloko ezomonana te osombi na chere oye mpe okutana bitula na wenze ebomi oliso ekati yo me mbisi ya mokonzi ya mboka balobaki ekotaki me yo nanu ti lelo osomba na poisson ya chef de l'état te te mbisi ekoti nango wana ekoti na moni yango mpe na bachambre mosusu wana ekoti baninga baoteka yango biso mpe tooteka mpe bambisi mosusu est ce que différence ezali ya mbisi wana na bambisi oyo bino booteka bon différence eza te parce que mpo nyonso te eza mbisi différence eza te mpo wana eza thomson oyo mpe eza mpe thomson mpe wana eza bamoyenne eye ba 16 plus ba 20 plus biso toteka ba 25 toteka na ba 30 plus ndenge akotiseli biso ba 16 na ba 20 akoitila biso pe ba 25 akoitila biso pe ba 30 plus minene po biso nyo toteka to sepela nde baninga nde pe bazo sepela bao baoteka ba 20 na bao sepela bao somo na ba puya bien biso pe ba 25 plus na ba 30 plus akotisela biso ngo biso pe to sani ni pe to sepela bisika mbisa ne zo wita ayebisa bango pe bakotisa pe ya minene po ndenge bao bateki ba moyenne na basepeli biso pe bata minene pe tosepela biso tozokufa po tozoteka bambisi bakasha bangola tosomba ngo cher oyo biso moko eye ezozala na po abie me toteka yango te vraiment merci maman merci vraiment eza na message okopesa na bakonzi ya mboka par rapport ya commerce na ndenge booteka na gambela boye message kala koki kopesa premièrement nanu intérêt peuple alukaka alia peuple soki azolia bien bilobaloba na munoko ediminaka peuple soki azovivre bien bilobaloba na munoko ediminaka batala no vie sociale no oyo bapeuple vini oyo tookee nango oui okoki oteki boye moko 5 boye 20 mutu musu azali na possibilité osomba boye te mutu musu possibilité eza ake koluka te 5 mpo bana mpo balia
circulation pe vraiment mbongo pe ezozala te. Il fallait circulation mbongo eza na décembre toteki le quoi décembre te. Batuka kolela batuka bongo bitsa mwande ezalaka te. En tout cas ma biloko eya biloko ekoda batekela biso mpe na bapui ya bien po to se retrouver pe so basali bongo ezala bien makasi. Voilà, merci maman. Bonne journée, bon service. Na yo pe papa. Maman bonjour. Bonjour yaya. Maman comment on Ma Jackie. Maman Jackie. Maman Jackie, bonne année. Bonne année. Comment tata moi si na ngai. Maman Jackie, tokuta ino na marché à Gambela. Okoye biso ba biloko zoteka mumbongo ozosala oyo bandango ba neni. Na bandango depuis 95. Wow. Depuis 95. Depuis 95 maman Jackie, ba avantage nini eza ozwa na musala oyo. Ba avantage eza na webele parce que natangisi bino nyonso kana kata mombongo. Natangisi bino kofuta ndaku makambo nyonso ya mike ale bana pe basisi ba anniversaire. Avantage ya mwana. Vraiment félicitations maman. Mais maman pas difficulté nini okutana na musala oyo. Ba difficulté na kutana na ngoza ke belele msuna ndaku na somba ineti biloko lobby. Exemple na somba iloko na 50,000 lelo. Na teki na kanisi ke na zu bénéfice là na ke na ba avantage. Ka avantage ya mwana na bina. Ba avantage te ba difficulté, ba difficulté ba mikakatano nini okutana na. Mikakatano ezebele. Ole msuna somba ineti baturu ko. Na somba yango na lelo na somba ineti na 50,000. Na kangine 50,000 lelo na ke somba, lobi na ke somba boy na ko kutango komi 70,000. Na ke kutango komi 65,000. En total lelo na somba ki yango na 50,000, lobi la na kende na ke kutango na 65,000 na 70,000. Voilà. Oh mon et ça la passe makasi. Voilà ça la passe. Maman na kala bozo ko somba filet matungulu combien? Pele le bozo combien? Kala net na ba 95 wana to ba non somba filet matungulu on na ba 5 na mbongo lelo na ko lo ba 5,500 na mbongo lelo ba 5,500 mais lelo to comme somba filet matungulu on na 70,000. Wow. Oh mon, la boîte à tomates oyo, boîte à tomates moko kala to banda oteka ngo na un nouveau zaï. Mais les autres comment oteka boîte à tomates mo 500 francs. Oh mon. Papa c'est belé. Papa c'est belé. Makasi penza. C'est un message pour le bela ba konzi mboka pour na bino ba commerçante. To loba to lemba ba sana na ba welote. Ba radio ya belé to lela basala na bango eloti ata to lobi bleu mati ba kipa na bango te ba kipa bleu anda kuna bango ba vraiment maman me bino bato votaka bango 2023 pe ko ya tamba ko yela bino pe bato biso to vota bango ba bima te o to vota te ba onde ba bima. Voilà. C'est-à-dire basala bino boy. Bato biso to vota ko to kenda pe to polimbula to voter bango na ba bima te. Vraiment. Merci maman, message no ko pesa lisusu na ba maman o pe bazalaka azwakane mongo mais makasi ya kotekeza te okofetifie na nini papa bamama nyonso bakoma oteka bamama nyonso pase eleka bakoma oteka omwa mai na bachate bango baoteka mai na bachate bamama bavanda na ndako baza mokie baza esu te mama nyonso akoma oluka mpo pase ekomi na mboka makasi tana obona ne onete utoleka banda na botama na 66 ti lelo bona le na mona échec ezaka kaka oyo ya 2021 kaka 2021 tokota 2022 wana nde échec babona ne échec babona ne na ona mona bona na boete banda bota c'est boteka ki vraiment bien boteka ikutu te carte tomate toteka le 31 là les premiers na lelo to continuer eloko ezate vraiment c'est-à-dire ba konzamboka ba meka kotala pe solution na ba basaka nde ba moni to lembi koluba. Voilà, merci maman, bonne journée. Bonne journée maman. Merci. Merci vraiment. Merci na ba yenyo so balanda ki biso na Sarato la TV ba yebazaki libaru ya Holanda. Makambu ya Kinshasa, bomoni koma ba mama na biso oyo ba koteka na wenze ya Gambela. Ba kolela. Bo satiki bato azolela kaka kwasi. Bo na commentaire bela au salatie, mais na ozo temps ya kolugela bino papa bourgmestre ya. Na ebiti ya papa to mama. Toba changer. Maman bourgmestre ya commune ya Kasavubu. Tome wa kosola na ye par rapport ya peuple na ye makambo yo to solo ina bango
baréponse bapesi biso badifficulté bakokutana nango na kati ya bamarché ekozala vraiment kitoko. Merci na ingénieur Arce azalaki bongo derrière la caméra oyo atambolaki na ngai. Merci mpe na assistance ya Miklet Tangwa. Merci na baye nyonso bacongolais nyonso bana mboka nyonso bazosretrouve libanda ya mboka baye bazosretrouve awa na kati ya Kinshasa baye balandaka biso Este, Bukavu, Goma, Lubumbashi, Chikapa, Matadi, boza ebele baabonné ya Saratola TV. Merci na bino pour la confiance et fidélité. Bopesa biso bozalaka wana na tango nyonso émission na biso kotaka bopartageaka. Ngai na bino tomoni bongo na commune mususu na numéro mususu ya émission na biso kotikala malamu bobosa na pete ko s'abonner ba commentaire bo commander biso ba commune nini tokokende ekozala vraiment bien. Nga nazali wana pour na bino mona musala na bino pour les mukendi mona soka ba mukendi nyonso. Merci, bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.